Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naeka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na oya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas la biso tozala toujours plein. L'appartement la biso bandi à partir il y a $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi oya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozala on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir opé sa confiance, vous allez raka toujours là pour la repérer sa numéro à téléphone n'engé pas ya batou. Maman Bijou alobi il fait la force. Elle maki makasi moi c'est mbinga moi c'est ça va moi c'est bon. Na peso. Ota ba jalouso oyo fi oyo mi mona yo nani. Ota muluba oyo zolo bien te bo yo mindele ba sa chirurgie po ba zolo. Ni so le kata munoko ya boy. Lèvres électriques au lekata yo na bambo yo ozanango bota ba film so moi bino bobungisa kimia bobungisa na bino kimia na o comprendre lelo na denda o adenzi na leka wa leki na mitika naturel na mitiki naturel finalement bolingani na vina bolingana sani loka bobungisa kimia mbalo boza bongo na tiki bino bokozala bongo uta ba fio barata nzoto ovandi no poki sonite okanisa ke ngwa silt uta fio elongi mukie nzoto munene bwe nzoto na nga ya boy tele million ozwi wapi yo ozwi wapi bataya boy ozwi wapi nani apiayo taya boy yo nani akopiayo na bambo yo nani akopiayo tayo ozwi wapi yo il était comment na tele makasi awa olekate yo ozabongo alomba yo etele melinanga ezolobisa edendeli na parlo même pas yo ya boy yo ya boy ozwi wapi na bambo yo na bambo niveau etelemeli oyo ezofaire craquer batu yo nzoto yo zanango yo il était comment na telemaki makasi oyo mama na meisa mama na enji veut dire na telemaki makasi mwasi ya mbinga mwasi ya sava mwasi ya sebo na peso ota ba jalouso oyo fi oyo mimona yo nani ota muluba oyo zolo bien te bo yo mindele ba sa chirurgie po ba zolo ni so le kata munoko ya boy lèvres électriques au lekata yo na bambo yo ozanango ota ba film so moi bino bobungisa kimia bobungisa na bino kimia na o comprendre lelo na denda o adenzi na leka wa leki na mitika naturel na mitiki naturel finalement bolingani na vina bolingana sani loka bobungisa kimia mbalo boza bongo na tiki bino bokozala bongo uta ba fio barata nzoto ovandi no poki sonite okanisa ke ngwa silt uta fio elongi mukie nzoto munene bwe nzoto na nga ya boy tele million ozwi wapi yo ozwi wapi bataya boy ozwi wapi nani apiayo taya boy yo nani akopiayo na bambo yo nani akopiayo tayo ozwi wapi yo il était comment na tele makasi awa olekate yo ozabongo alomba yo na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge Maman Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo Maman Bijou alobaka chambre ya pamba
Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda. Bota la appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela mama bijou alobi kobanga te, mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya koumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.